te. Soki balingi ba voter Yvette. Ba voter bato 30 ou bien ba voter 31 ou bien ba voter 20. Faut que nous nous toza bato ya Yvette. Yvette yebi biso pona ni. Toyebi te bapesa ba 2000 bapesa biso toyebi te. Ayo biso lele biso toye. Tozonga na biso. Bana biso za bakati ya mo. Biso libana lizo na Congo. Biso toza bana Congo toza posa mama biso to yamba biso nyonso. Baba ningite biso bana Congo. Mama ya kabola maputa. Oya komexe Congo te on apese mbongo te toza maputa biso to ba congolais. Ezambongo na biso comme toza ndolia. Te ba mama ebele baza ba Congo te aske bazonga. Mama Yvette ayoka pesa po mama oyo ye ayambi awa pesa bango bilamba. Ezambongo Congo to lia ngona esengo. Aba maputa. Bakoma lokuta batete na baliste pona nini biso bazuta na baliste to songa bandako biso te poto vote ba Yvette mama to kwasaka te biso to kotaka ma Yvette banga te mo de na maboko na ngo bako ba biso to kasa banga ko ba biso to basa na ngo basa na ka basa ni basa ni na liste na kuta basa ni mama to na kusa na yo mama vote ba Yvette bako ba Yvette biso alekisa kabiso lelo oyo bango bakomi kopona bandeko na bango biso balingi te biso tokota bakomi kopona bazokabola mpona ni Yvette aponaka te sunga bamama kuna basoma bakaletana na pota monene boye mais batiki biso bazwi bana na bango basangisi bango 5 bazwi bakomo na bango biso babwaki biso na biso tosoma bakarte na pasi na ye nango bata bino moko ezalaka te mama tokatiki bandako yango ngai mama Carmen ngai nde naswaka makambo mama Yvette na kemi kuna batarigini babenga ngai na kongola na semi na ngai ya munene ya mwana ngai na kongola bamama kemi moko na bakatela te na bango bakeli mede ngai na yo bakota na césarienne bazwi bilamba kuna sikoyo ekoma na kemi bakonzi bakoma mosusu ngai na césarienne na munene belipiliputa mama Yvette naza nango te bamama nanga baza awa bakomi batrikage bakomosa mama banga pasi me ngai moko na kemi ngai moko lidera kemi ngai yo Carmen te na ngo numéro 8 ngai nakoma mama Yvette ekoma na mutu na ngai me lelo bawangani ngai fami na ngai mobima topota Yvette lelo naza boye ata liputa mama Yvette nazwa te me napota césarienne mpona mama Yvette nalongwa na mbeto pena na kaka kopote mama Yvette me lelo bakomi na batrikage bandeko na bango kaka bandeko na bango sesalisa biso babwaki biso moko kota esate papa kotelanga likambo na lider ya kemi Carmen devo na ngo numéro 8 mama Yvette ekwena na maboko na ngai yo nana césarienne mpona mama Yvette nana mwana ngai awa mama Yvette amona ye baboyi kokotisa ngai awa baboyi kokotisa ngai mama nana posa na voto na ya votaka yo nakovoto oyo lisusu nakotika yo te bakonzi ya midea mabe bana baparti mosusu bazokosa yo mama A boutique toute ma porte, hein. Pour avoir quota, parce que ma vie c'est désolé, les tout trop. Moi, bail délai, on va dire délai à tout ça. Toujours image en général. Hein? Donc on rapporte tout ça, donc tout le temps est confusé salement. Maman la banne, tout ça. C'est pas triste. Thank you.
merci au permettre milieu ya mokola lelo. Toye kofungola ngo na Kongo na Yesu. Merci pour battre biso na miango nyonso longoli kikakata nyonso. Tosengi présence na yo ekamba biso. Makila na Yesu ezinga moko na moko. Ndenge tobandi zala na biso peti tokosukisa omema moko na kimia na mabota na Kongo na Yesu toboye bongo amen. Pour répondre massivement. Nakoki koyamba batu nyonso te pour espace ezaki. Quand même il faut la yamba bino pe na moi espace à bien. Yango na sengaki 500 mais ata tokomi ebele moyen na tika bana mosusu. Déjà la lemba la 11h nazalaki abalobi te bato baleki ebele nayebi bango oyo ozwaki na liste okotisi bango batikali mpe okotisa ezalaki yango pasi te mponaka po pondu ezalaki na ndaku thomson ezalaki natangi na enikini ata babengi biso babala mbanzale babamwalo tosilisa na enikini eloko nini ezalaki kati na ngai ezalaki ngolu ya nzambe koyeba nzambe mpe nzambe azolakisa olamu na mabe jeune fille nyonso ya zawa ayebake aza elikia espoir ya famille na ye eza espoir na ye elika liboso ezali nzambe kokile koma nango mabe ozobokola mwana ye abota bana kitoko bana mayele babebisi na eloko wana ezali nani nzambe ndakolo biloko mibale eza yo koko mwana mwasi kolia mbangu biloko ya mbangu ezikisaka monoko mobali alinga aza na voiture akomisaka vi azelaka apartema nakende Dubai nzoka wana eza nango kaka bamie koko motu eza lokozolokota ya kemo ya yo moko po ya yo moko eza lelo oza lokola ngai ofandi mobali aza étudiant aye kokoma mpe mokonzi azioka na mbanzalemba wana po nzambe atindaki ye yo mpe omeli bonheur nga nayebaka te ngai nde naza na bonheur na bonzambe il faut koyeba kotanga mama place eza nécessaire parce que ndenge lelo babasi batontunga mabota se bakoki kosunga mboka lelo place eza ya basi bamama il faut kotangisa bana kotanga ezaka te kozwa kotanga ezaka te ke na passe première nake deuxième non kotanga eza na place ebele te kotanga eza koyeba oyo okoki kosala ngai eza na bato bayaka mama mpesanga kosala natuni okosala nini nati paster ayebi natuni ayebisanga eloko osala yo ozebisanga na lukelo mosala ngana bandoko ezoni eloko eloko kosala omwete koopesanga ti mosala o mama na kosala mosala nyonso mwete kopesinga mosala nakoma kokanisa eloko nini okoki kosala te yo moko esangaki mama nga mpenza soki nasimbi kamera naa na conquérant te eza moko te mama ngai mpenza soki nasimbi suki naa na conquérant te eza moko te na nyonso oyebisi kake mosala nyonso seke ngai ndela komokanisala mosala na opiale nakolongola nani mpona tia te yo moko ifoyala oyo ya yo donc eza ata kokanga suki ikozala na particularité na yo particularité wana eza ngolu ya nzambe etiaka yango na mayele ya koyekola
soki basuki ezochange liboso ezalaki sans lasi na otatokota suki ezalaki na lasi te ezalaki ka batongi me mikolo ekomi na lasi seke ezo avance yo mpe fosala nini oavance me yo soko avance te nga soki naza moto alingi lasi ese nakoyepa na yo nakoyepa na yo te donc kokanga maboko te koyekola ezaka to matayinikili osilisa te lelo mokili eza nango bongo te mokili eza nango bongo te papa na bino ntaka azwaki mosala epa baaméricain avant banda na seni azalaki epa baaméricain basenga ye diplôme te azwa yango na internet basenga diplôme te batuniaka eloko nini okosala explike biso to bamoniki ayebi eloko azoloba bapesi ye nini na niger ake niger organisme mobimba ye moko akontrole yango licencié bazalaki professeur te basengi yango mpe te basengi ye mpe lakisa biso diplôme te mais lakisa biso mosala okoki kosala monde lelo eza kaka bongo donc bamama tozoklotire moi de la femme mais ekotikana eloko moko na motu ozala eloko na kati na yo donc eloko wana nde ifosala nini odevelope yango oyo yo wana develope yango nga naza na mwana naa na mbongo otangisi azwi diplôme ake aza na baexplike na bagene ifo nakende poto ifo nasala boye nayebisi ye c'est bien mais yaka nanu otala bilango papa no azosala mpo na ngai ekotala mosala papa no asali ya bilanga monene ntango komona yango okoyeba ke oza na besoin okende États-Unis te oza na besoin te mpo bao bake wana baa na vision te mais yo oza deja na mosala donc oyebi deja ke non bilanga papa na nga eza na besoin boye donc ake kotanga eloko oyo na oyo ataka après 6 mois oyo okomi patron eza bongo après 6 mois so omoni makambo mosusu otangi sous formation mosusu ndenge ezo évolue na monde eza lisusu te ke silisa eliki batangi demande d'emploi te oyo oza nango bakoluka yo mpo eloko oyo oza nango eza bongo te bamama tozobima moi de la femme tobima eloko wana kokanisa teke yo lokola yo okoli na famille ya pauvre nzambe aomono te nzambe aomono nzambe atikalaka na niongo ya mutu biso nzambe oyo tosalelaki afuti nzambe atikala na niongo ya mutu te ezala na famille ya pauvre nzambe wana azomona yo okonore baboti na yo ezala ata okomoni ke nga naza na retard ezalaka te nzambe asepelaki oyo kango lelo seke okonore baboti na yo baboti no mpe bakosepela na yo eza bongo te eza bongo wana eza eloko ya liboso tozobima nango na clôture ya moi de la femme eloko ya mibale fondation ya Yvette Lubala bozalaki ebele ya kovote ngai mais ntango mosusu bozomonaka eloboko na ngai osala nini ezokoma te eza mingi bazwaka misusu mpe bazwaka te ata so nasangisi bino aboza bino nyonso te ebele mpe batikali ebele mpo nazalaki na ba 6000 voix nga moko nakoka te ntango tosalaka fondation elakisi nini fondation eza eloko esangisi biso nyonso bato ya lolenge nyonso fondation esangisi bato ya lolenge nyonso na ndenge nini toza na baveuve naza na bahandicapé des personnes vivant avec handicap naza mpe na bango ONG anga toza na bango tozosoutenir bango baza kaka fondation toza na bato oyo baza baveuve mibali oyo bakufela basi bakufela mibali toza na babana oyo bakufela baboti biso nyonso wana oyo baza makoki wana oyo bazali makoki tosangani mpo tosala nini tosungana nde babengi fondation eza bongo te na biso oyo ya biso ya bamilio ebele toza nango na oyo ya moke biso nyonso tosali nini tosangani mpo loboko ekoma mingi loboko ya molai nde kokoma bisika nyonso wana nde fondation soki nabengi bino eza mpona lobela bino fondation nga moko mpe nasalaka nga moko te naza na bato balider babengaka bango bakutaka bino bayaka baproblème mpo tokutana biso na bino fondation ekozala na adhésion bozolangaka ndelakaloba alleluya amen fondation ekozala na adhésion eza na montant ifo kopesa fondation eza ya mbongo mingi te mais moke wana tozotia soki toza ebele ekosala nini ekovimba soki moto aza na problème oyebi mama nani naozela kombo
oyebi mama Denise. Maman Denise, Yebeya, papa Maurice, donc baza partout. Yaza Kemi, Ye Salongo, Ye Kan, donc baza partout, ba leader nyonso bazali à côté pour. Ya Kemi na salon, pour la télé on les makuna na CT. Bango la de bakobanda aussi ma contribution à biso, ce qui a par exemple que non matin na moko membre la fondation aye. Pour que les botala bino bote combien doté autant la caisse na biso ezana combien ezana autant ba beninga maman fondation bo maman pasali ni a vimbisi eza bongo te voilà les tokotambola na ordre eza te ke mutu boye ngala kufelaki bayaki te mais la koyeba ndenge ni mutu nyonso tokotaki yo mama ya biso mutu nyonso loko pa mama yozala mokuse bato mosusu bazozwa te tosali système ya fondation soki bondimi bobeti kaka maboko
Merci beaucoup, honorable Yvette Lubala Nazinda. Vos impressions par rapport à la clôture du mois de la femme que vous avez organisée avec votre fondation. Merci, je suis ravie. Je remercie d'abord la base. Je remercie mes amis, je remercie les mamans. Elles ont répondu massivement à notre cérémonie. C'était juste pour clôturer le mois de la femme d'abord et puis insister sur l'ouverture de ma fondation Yvette Lubala Nazinda. J'ai essayé de sensibiliser les mamans et de conscientiser les femmes sur leur rôle à jouer pour le développement de la nation. Comment ça a été le mois de la femme avec la base? Oui, le mois de la femme, comme vous le savez, a toujours été mouvementé avec les mamans. Nous avons clôturé en beauté et j'ai été ravie. Merci. Maman honorable. C'est bon. Ça va. C'est bon. Maman honorable Yvette. Je crois que maman bamkola lelo sangisi bandeko na yo nyonso ya basi oyo baza baleki na yo bana na yo bamama na yo bandeko nyonso en général mais quand on expliquer biso ezalaki réellement nini parce que tout le monde lancé fondation mais bandeko baotala yo message nini relancé par merci beaucoup. C'est l'honorable Yvette Lubala Nazinda. J'aime toujours m'appeler Yvette Lubala Nanga. Je porte le titre. Ndenge boyebi eza mois de la femme. La sangisi bande kwa basi ndenge le mesano donc to mesani ko sangana eza kaka te pesa mois de la femme mais surtout la clôture na linga ki to bima na idée na mutu mois de la femme rôle ya mwasi ya ko jouer na nation congolaise. Par rapport à la fondation, objectivement fondation. Par rapport à la fondation, objectif à fondation, ndenge na ebisa ki bango fondation na pesa caractère social. Ba mesala ko benga maman social. La lingi siko ezala kaka na kombote ezala pe concret. Ezala loko moko monani soko leki ba bi maman social ba moni bilembo. Ba moni bilembo oyo tiki na kombo oyo zomema. Fondation na biso eza caractère social. Pour aider les bango et mélanger les personnes vivant avec handicap, bateau handicapé, bateau bakoufeli, na veuve, orphelin, orphelin na veuve. Donc et sangisi bateau lolenge nyon sur la carte de la fondation, poto sungana, kosunga ba veuve, kosunga ba orphelin, kosunga ba jeune fille. Tout simbana est vraiment concret et donc bengi social. Question sur les par rapport aux autres préparé campagne yango bandiango déjà un mot par rapport à yango. Normalement dès que comme une visibilité boye et ça la compte à campagne. Et belle action na sali na sirbino boye bien côté. Mais na comme ça la action et comme kabino il faut boza la vis média. Ndé comme ma action na caractère moko ya campagne mais nga vraiment ba action na sala kala lingarate za la média depuis na bandana bana alemba boyoki ke na kabola ki bakaye boyebaki depuis na bandana bango na sala ka caractère ya média te na lingara penza ba bloko to sali au pandi sango et pesa lokola campagne moko boye visibilité mo ezoluka ka batu bayeba yo to sala raté pour batu bayeba biso ndenge ba lobiso ki liboko ezopanguza ya mobali eyeba te na lingara penza ba média mingi na ba action na ngate po ato sali ba mona ngolo kola campagne bola munyo se komika lokola campagne mais ce qui est okende lokola campagne gloire à Dieu ce qui est osala pe action na vie ya batu e ko botambuma nzambe azwa lokumu maman de mars c'est suka lelo conseil ligne to pesa na ba conseil ni ko pesa na ba maman ba jeune fille jeune maman. C'est lui qui nous a donné le souffle de vie et la force. Je parie qu'il a aussi gardé les femmes, les jeunes filles comme moi. Naye ko conscientiser ba jeune fille ndenge na bandaki. Les femmes qui me connaissent, na botami na famille pauvreté mais moyenne. Famille nanga ezaki na makoki ya kotangisanga na ba moyen muke mais on a commis c'est Dieu qui a élevé. Chaque fois que nazalaka na basi naka ko rappeler bango
que na ba talent ya basi bakoki kosunga mboka ko se développer pe kosunga libota na bango conseil nazo pesa bana basi se contenter na ba mieto ezo bwaka malasete oyo ya bango moko eza ebele o bakoki kotonga mboka nde conseil na ko pesa bango merci ba mama mama ye otango apesaka bapromese na ye akokisaka yango biso tolingaka ye mingi biso toyoki azoya tokendaka toza pena bata membre na ye donc pena tokadere mpe na nini na ONG na ye tokadere tolingaka ye mingi tovote ye mama tovota ye mpe tokotikala kaka kovotaka ye ka mikolo nyonso ntango akozalaka kaka o kandida na biso tokanda kovote ye me toza na posa mai atiela biso courant me courant ngo ya malunga te atiela biso courant ya malamu na mai ya malunga na kemi oloba niko mama umela apese lamba mwa mbongo wa transport. Ok, merci beaucoup. Mama malamu azalaka na sima bana na ye. Mama malamu abatelaka kaka bana na ye. Atuka nzamba pambola yo mama. Mbula wana sungaka nga na 20 000 na bakaye salaka nga jeune fille. Talaka yo mama. Mama na susa ko melisa bana libele bakola malamu. Nzamba pambola yo. Abakiselo mikolo ebele umela na manda kino mama. Merci. Salut maman. Ouais, tu es à Pona donc maman biso Yvette réalisé le monde maman ba parce que biloko lobinde ni pour événement utile. Ezalaki esengo makasi parce que eza fondation na ye et puis nazalaki pe invité pour que toyebana kosala ba stratégie par rapport na lemba tolingi vraiment lemba ezala uni ezala ensemble ezalaki mpona force ya eloko moko ete tokende liboso. Pour la fondation na ONG au moment lobi que non ils ont compte en vigueur lobinde ni. Pour la fondation na tozopesa encore bonne chance ezala vraiment malamu parce que tangu yango ezosalama eza mpe po tozwa bato oyo baza de part et d'autre pour que bayeba peke fondation sebandi déjà donc yango wana moni ekotaka bamama ou bien te bapapa mpe bakota fondation oyo ezalaki juste mpo na clôture à mois de la femme mais bapapa mpe monte na sali bapapa bazalaki ezali fondation ya toute tendance donc moto nyonso to mwasi mobali azali vraiment mpona kokota na kati ya fondation c'est pas mal. Merci beaucoup. Fonction lobi te maman. En tout cas ça s'est bien passé, je suis ravie de voir comment est-ce que les mamans étaient dans la joie et je crois qu'on doit vraiment féliciter l'initiateur de l'ONG, l'honorable Yvette Lubala, de tout ce qu'elle a fait pour que tous ces mamans soient vraiment très contents et surtout que c'était leur mois et la clôture de la mois de la femme. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Voilà, là vous venez de suivre Botiko Landa Bongo, le Zaki Bongo clôture et la journée de la femme qui sont ensemble. Maman Yvette Nanga, moi aussi à colonel Nanga, j'espère qu'il y a surtout Boyebi. Donc ça s'est tellement bien passé. Babylone a besoin de communauté et salaka. Babylone a besoin de partager un peu le peuple. Il y a un salaka que tu voté bino. Donc oui, il faut pas que na zuli puta. Donc il y a besoin de journaliste et zui ma puta. Donc Babylone a besoin nulle part ailleurs, nulle part ailleurs. Il y a besoin de voter. Voter pour nini pour la geste et salamate et salamanote. J'espère que Hollandi en tout cas tout le monde a satisfait. À Kabeli maman nous plus de 1000 mamans. Va payer bango ma puta, va payer bango na $5 par maman. Donc c'est n'a pas la mibali pe bazui. J'espère que tout le monde a zaki vraiment content Hollandi surtout vraiment na boké bignonso. Là je vois na merci na ba maman nyon surtout pour la mois de la femme l'autre clôture kango. Merci beaucoup ba maman surtout à mon to célébrer les sous to fêter les sous mois prochain le 8 mars et puis moi na biso le 8 mars car ndenge ezalaka. Na pesi ba maman nyon so mbote, je dis un grand merci à mon boss Babi
balobi De Bruyne toujours original balobi merveille na sima caméra lisusu na pesi batu nyonso tu obalinganga le Kilimanjaro mbote mona popi ya munene. Là je dis ceux qui nzamba kuta ntendeka na lobaka to kuta na prochainement bisous bye.